pareillement. Quand bien comme on a dada babile international. On a mon centre, moi ça zanga lisou. Ana matanga sangwamara donc biso to robenge kutu meme pour na biso koko par rapport ya musala par rapport ya par rapport mambebele belé et là on est donc lo bata on moni liwa ya mama yoaso. Et puis banda na bota mala mona mama yoaso ka une fois na vie nanga. Et puis na moni pe kana ne oyo. Après avoir commencé 2 semaines après na mona Facebook ya kufi. Tozaki na occasion de tournage mo to kenda tourner na lopangu ne. Na eba kiete. Bisinga mame waso waso katena na yambi to seki to kangi ba photo apesa nga quand même conseil ate ya 10 minutes ezaki conseil ma kaso na bomba na mtema. Mais na zwande occasion ya jouer na scène te na koko sate. Na joie na été mais Kosolana et Salanga bien. En tout cas, vraiment mes condoléances le plus attristé na famille biologique ya mémé na biso et waso katei depuis mes condoléances na artiste nyonso parce que te perdre baoba ya munene mama ya yambo kon openande to lukaka pena actrice à liboso na monde à théâtre moi soit liboso apesa ki biso papoto landa donc nzamba kan sata lilamu pour bolamu tom sele kebele nzamba kan sata lilamu moko o mémé na biso salela aluke sika na motema limbisa ye aluka place ata na droite à papa apesa ye place à vendre tant que moi si au père Koufaza maman na biso aza moi si et puis aux comédien tu te dis quoi par rapport à musala na tala le londinga za honoré malgré batoazolo ba na maladie ba négliger qui un peu mais na matanga mais na matanga ne aza maladie ba négliger qui ezara na ngolo ba ma partout donc mais menga penza na osenga que ton âme vraiment repose en paix parce que au salaire musala malamu au salaire musala on a respect musala na yo ezate loka o abiso zaka kanga photo tchak tinda o bango ezaki kanga photo te tinda o bango pe zaki théâtre nzela te o bango zaki na kati ya studio ba changer ka ba place ka ba chaise emplacement ba chaise et le biso théâtre développé comment o kumba ba o filmer yo libando côté alimentation ba o filmer mais bango nde pe ba banda théâtre en tout cas maman so kufi na âge c'est parce que au salaire musala ba biso to kufa très tôt to kufa trop jeune pour to banga nzambe te to tambo na mabebele en tout cas maman ba oyo biso ba oyo to landa lokolo na ote liwa na ete ibiso soki to banda olanda lokolo na ote to meka ozonga na droiture ba o ba banda déjà ko sa musana ba on banga nzambe na respect bo continuer vraiment bon merci beaucoup merci ma chérie nana masolo mo photo solo na eto solo on liboso caméra e wandoki nanoki tezonga nanoki o eza makamba musala to solo pe liboso caméra na mama matanga te ka na matanga te c'est que matanga to c'est émission merci beaucoup ma chérie ronza ko condition ya banini olongo na baba ukina ba hotel ngwanyu sisala ni impudicité mtesala ko bon tonini to apena matanga ouais au moninde na oloba leleza journée ya discours te eza journée ya ma business to yebi icône ya théâtre ba mama ya yambo o ba banda musala o po biso ba la lupe to ya autotika biso donc na pesa mes condoléances les plus attristés na famille na ye biologique et puis na famille ya artiste et comédien tout et puis na combo ya président Videlo on a représenté siko donc mame waso ngala monier deux fois na monier deux fois mais na eu chance à rejouer n'était na monier na ba lisanga na biso ya to kanisa nde to kenda kosala ba visite nde to koma kuna en tout cas to sola ki moi bien na mama donc aza pena mama et puis mama nzamba batela yo place okei nzamba za molimo ne pe mana kimia et surtout au fongola ki nzela ndeka ngana lo ba beta kanna mai po biso pe to bima ba dada pe ba bima donc o pena ku faire koko ala koko donc mingi ya lo bezana ngote donc nzambe kaka aye ba bomba ye abongisela biso place akei po biso pe to ya Rolanda bozwa pe moi temps ya solola la maman na yebi ke ko solola par rapport ya musala pe apé ça conseil c'est dans le conseil nini oyo eloko nini o mama loba na opena et toucha etikala na motema tango moni liwa na e o se rappeler na omba moko dans ce na rozonga parce que to zala rebele donc mama loba en général abana biso bana boye musala oyo na temps oyo musala ebebi mais
na kosepela botambola toujours na bosolo et puis na bokebi omona liloba mama loba na biso nyonso tout donc na kanga yango botambola na sembo bosala musala mino bien malgré boye musala na temps de GBB et komi ya makambi belé tandis que nde biso do bandela musala donc bino boye botambola droit nzamba opambola bino donc voilà. OK, merci. Merci Dada. Merci beaucoup, mes condoléances. Merci pareillement Dada. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à liwa ya mama et waso ya zako kona biso na makamnyo sonde to lobe zala na théâtre ezala na musala ezala na âge na expérience pe ya vie tant que moni lelo nzoto na ye elali boye leçon nini o liwa na ye kopesa. Oui, liwa ya mama iwaso epesinga ba leçon ebele na tiami mingi kotala asa koko kuta sana ngana ko benge koko biso to ba kokololo na ye mama iwaso. Mais nazaki surpris koyoka biographie na ye abandi banda ba années 60. Donc déjà avant indépendance azaki déjà maman moko populaire. Donc liwa na ye pesinga pas mingi pe etenga mingi kotala nasali constant moko bato théâtre actuel bakola souté. Na monde théâtre donc moi kufa na ba âge moko mikié mais comment maman kufi na 82 ans et ça vraiment à féliciter parce que ma fille à lelo ba kufa na ba âge moko mikié ba pressé ba mbangu ba besoin somba mutu asomba ka mutuka ndanga mona ki muninga ki na mutuka ipasa na mutuka donc ba pressé wana et ça que na monde art to kufa avant mais maman a comme ici 82 ans et ça vraiment honneur ça honneur et ça vraiment honneur na monde na biso ba théâtre. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo sala ezama kambo yo kumisa nzambe te. Mama, amoni te na fentaki yo beba fenti. Na kosi yo kasi na jio na likambo moko ya moke. Ojo lobaka makambo yo se pesa mokite. Mpona nini boleka negaze ya bolo bakalo kiliko na ntango yebi lo banzambe te. Yo kende ko telisa ka sanse na yo kuna jo maboko na yo lakisa bino bato bozaka ko telisa ka sanse bokinda wapi. Na jo tu na bino. Tere mama kushega ngate na lobi bima na ndakuna. Alo bibima. Omoni sikana yo kisi yo. Alo bibima na ndakuna ka. Alo bibima kita. Ezama wa mingi mpona bana sala nzamba lero. Ezampasi mingi mpo tango biso ba mama na bino be waso katolina tozaka kosala okomona te mosala nzambe ya solo azote ya mpe lo banzambe zokokisa. Wano liboso ambu sandali. Bayaye. Bible lobi mutakulia na mutoki na ye. Oyo nasali eza mutoki te. Nalobi mama kende pala. Eza mutoki te. Soko lingo sa mpona motaki na yo sala makambo oyo ezomonana. Kasi koluka te osala mpo ojwa mbongo likambo oyo ezali te oluki okosa yango. Yango nazaki koyebisa bino bana na ngai biso ba mama na bino ewaso catholique Catherine tango tozalaka mpenza okomona te mosala nzambe aye abondeli mpona yo mpo moi likambo ekokisami. Kasi na ntango alelo bolingi obenkisi moye bokoma na mbula na ngai eza te yango bojo kufaka ava boyeba kosambela natikeli bino bolingo natikeli bino boboto lisanga mpe bondeko bozala na kokabwana te mpo ngai mama na bino ewaso Katolina tina koma na mbulu oyo eza mpona tosaki maloba nzambe mpe nayebaki kolala ava boyeba iloba nzambe bolingana na bolingo asolo botika boka Jackie Priscilly Pandoloy mais il y a une vibration ukuyoka Congo ya comédien ya Congo uyoka ya Inopé ya Dimos mais yoka Congo eza buya na vibration Kokotioko est-ce que ça peut dire ekoti yaya balabete mona na mokile mona makam olingito mona mama ibowaso tuzana boulevard mama de la Niger bololé tout élimina mama ibowaso tuza ko c'est la transport tout le monde a kaka balaboko mutu kaboko je vous mimi kata batu ya songi mazamba kate azali yoka baby azali yebo zambe yo yapona mitele Shimoki Mbangu oyapona batu mwidu tango za kuluba bongo maisha ni bolule choka ndundu moko salaki pembe oh bango bazanga ndundu wana tanga yoki mala moko na nzoto na kiwa mame waso wo akangi mame waso wana mame wasa plasinga na salaki tira plasinga na salaki na lobi mame waso ameminga mbwe sikwa kuluba na ndundu wana ni les artistes et comédiens qui viennent de prester. À présent, comme annoncé, nous allons céder la place au ballet Tokanissa qui va
à vous informer que nous avons un livre de condoléances juste placé à droite de la... Donc, tozolela na bandeko na biso ba libanda ba ya Janifai ba Po Firenze ba José de Londres ba Meta Pinga bino nyonso nde toza boye toza na stade de Martyr et ensemble biso nyonso toza awa mais mpona nga souvenir ya monene mpona Mame Waso ezaka ke film asuko Mame Waso atournaki na nga mpona nga souvenir ya monene ezaka awana. Merci Tade International, on est ensemble. Matanga ya Mama Waso, aza comédienne munene nini okoloba un mot. Yo to benge comédien mais chez moi aza baoba. Po ba maman ngala kala ko samu salate. Na rolanda ba ngona ba radio. Ti la ko motala ba ngona ba télé. Donc bangonde mtu bapesanga musale lengi po lelo na koma bilali. Donc na kana njili soko biloko na bangwe bandi. Vient na pala lendo linga kutu teto cha makelele. Donc soko meki kama kelele via bengani yo. Bima na ndako. Mais nzamba yo sala ti ndeke na koma bilali na ye ko travailler na bango. Donc abakisanga implice moko ya ko sakala te. Ti ndeka kufi donc soko moninga na yawa ezaka poto kabula mawa. OK, merci. Na ko sepela abomi arte atiki pe bakoko na ye bazaka na arango donc na kosambela basimba arwana makasi ekufa te ezalaka na libota donc on a kinango mingi ya kolobaka yango. Merci beaucoup. Hello nini papa okoloba par rapport à liwa ya Mama Waso aza baoba ya théâtre congolais par rapport ya les on dit batu balobi aza ki négligé na maladie mais aza honoré na matanga artiste ba valeur na bango penza ezoye bana raté mais na matanga considération et puis moi valeur monde ya artiste ezoye bana après liwa na ba na retenir moi phrase ga kolobi aza ki négligé na maladie kolobi bongote mais le ba honoré ne sona ya mona nango te. C'est ça le problème, maman. Il y a une association, même par l'association d'Abisso, ils ont dirigé par Masumu. Ba mikanda, ba lettre, ba combo. Ba non rapé, biso tant que vivant, to vivante. Moi tant que muta bela, beaucoup ça peut pas démarcher. Car une cérémonie de salami boye, mutu pas zobela, bo zuye bo memi na Suisse, to bo memi na mboka moko boye. Ah, je peux pas traitement. Ce qui le loi koufi, les gars bo memi na ba mboka wana, nzambe azwa lokumu. Mais bo ça qui pas na bino. Mais que le loi muta koufi ne to ba cérémonie belé minene. Donc on ne pas honorable tout dans zana no boy. Lelo na minitio moninga na kokisi 60 ans. Depuis la bani ko sala musala nga 45 ans de métier. Mais mboko pena no honora na ngate, ata médaille na zona ngate. Mais le so na kufu yo papa tsaka la sala ke belé, boy na boye. Famille na ngutu ba komona te bemba ngote. L'état na l'état. Et c'est na mona biloko nyos. Yango no moni mama esali biso passe. To sepeli. Mama Waso 82 ans d'âge. C'est beaucoup, hein? Donc, Nzambe, moment na ekoki, to comme ça Nzambe. À cet accidenté, malade emporté, parce que ce n'est que normal, somme comme âge de articulation, et à ça, on a binoté. Ce qui a binoté, tout m'a fait ma famille. Tu vas bon mana. Mais il y a photo yemba, tobina, pour aboti na ye, on a baboti. Donc c'est bien. Mais pas si gars pour le vivre négligé la malade. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, c'est Barol Naye. Barol. Bon, Lucas, tu fais boy tout fait. T'es à la tête, il m'a un grand comédien, parmi les grands comédiens en Bogo. Excellence. Au respect à Bakongo. Mes condoléances, Zada, moi, maman top, Boni. Bien, papa, Boni. Par rapport à Matanga, Daniel Obaka, moi, Liloba Moko, Matanga, Mama Waso était Yonini, Eloro Nini. Na habité sur la chance, il recoute à Nato et retravailler. Donc, là, il y a chance, c'est pour un coco, quoi. Na coco, pas naïe, n'a pas opportunité, ou n'a pas opportunité, ou n'a pas d'angaï, en phrase vraiment coco, quoi. N'a mona ou mère, n'a noté. N'a pas na mona na mère. Na mona mère. Donc, n'a pas témoignage, Bolugana Loba, non, on est en lobelate. Na tira pas mon mère, na solo la peine à été.
Donc bon ba film na ye to salaka bana mike. Parce qu'on a zappé un film mon côté que on était vraiment des enfants à l'époque. Je ne maîtrise vraiment pas. Donc ça on a témoignage maman talaki bien maman wana na kosi quoi. Merci beaucoup. Alors Clover. Tolobika tozolela mama na biso ewaso aza mama azaki exemple pour na biso aza première dame banaki théâtre na RDC azalaki exemple à suivre yango na biso solelo toza na mulongo mama na biso akufi na age nzamba sepelaki akufa mama na biso azalaki exemple pour na biso ba mama lelo yo tozolela mama na biso nzambo ya pesa ka sepelaki kozwa mama tozolela na ba théâtre na kobina na koseka na komela na kolia puisque maman na biso azalaki artiste pona nga mama to pa vie na nga vraiment eza maman basayele monument pona nga soki penza na Congo to kozala reconnaissant pona mama oyo basayele monument po aza première dame oyo bandi théâtre na RDC lelo tala théâtre ndenge panzani to bikomi ebele mais aza mama oyo as exemple à sauver que son homme repose en paix. Okay, merci beaucoup. Mais semaine prochaine, les 8 ans, il y a Maman Ewaso Katarina dans les anciens de l'Okolvi. Maman Ewaso Katarina a l'équipe na état. Étoile d'amitié, Bayali Péawa. Tokuta na yekuna, na cadre wana ya maman, mois de mars, Maman Ewaso Katarina, état et honora qui est, et peut ça qui est diplôme, et peut ça qui est bakade belé. Na banda na mukuse minga bolobe yali ne bandeko oya groupe maboke oto salaki na bango mama impala mayeno musa bango bako kolobela bino mosala ndenge nini ndekaki. Merci. To salaki mingi na papa oya utu kolobela bino na bosani kutu kombo na otanga Kalimasi directeur na biso Kalimasi Mbongo tosali na biso na ye mingi supporter biso mingi na bakaprice na biso na faiblesse na biso na masse na biso supporter biso mingi. Bon tozosala na ye tosali ba théâtre ndenge na ndenge tosali ba ministère John moya kotangeza te tosalaki mingi na ye. Bon ezali pasi mingi la kokabona na ndeko mais nzambe alobi outaki na mabele okutunga se na mabele kokabona mamba ya mama Ewaso na biso ezali pasi kazi a consoler biso na famille na biso famille biologique na biso famille ya théâtre en tout cas toza na pasi tozana mawa malgré atiki biso totikali mawa mingi kosala eza pasi. Comprenez qu'il est horrible dans de pareilles circonstances de parler de quelqu'un qui vous a été très cher. Alors comprenez l'émotion de Maman Impala. Je crois Maman Mayeno aux ans et moins le Koroloba. Voilà. Saki fe bandiku bandoki mpanga nazungumza na Kinshasa te naza lokola motu villageois nga naza koyiba eza kosala nzonzo mpasi saki fe mutima eza kobabila eza kobeta naza kotitila naza kolenga po mama Ewaso azalaki mama moko kutu wana naza kosala lokola matemoin azalaki mama malamu tosala na ye mateatre eza ya ibele kutu baye tutanga eza te kati tosalaki mpena mosala po ntango wana Fiesi Mbungu Kalimasi mutu abanaka kosala biso mafoto po toleka na television ya wana oza komona te tofandi toza kotala kasi miso lokola toza komona te toza koyoka mpasi eza kosala biso na motima po mama wana tomesanaki azalaki na bantango aza kodasuka soki yo bodasuki ala bandi kulemvola yo abandi kubondela akuti kusumbela yo babisikiti na babombo wana aza lokola moto aza kulepa yo toza na mingi mpenza koloba te mpo mitema eza malamu te kote mosusu mawa kote mosusu kutu mpasi topesi bino kaka bamerisi lokola lolandi biso
Merci. Prière nous excuser parce que nous avons parlé d'un seul de souffrance. Papa Moussa a toujours été à côté d'elle. Lui qui quittait Yolo pour venir rendre Maman Ewaso visite à Kassavou sur Befalé, numéro 61. Donc, je lui laisse vous dire quelques mots. Andeko et Ali Bassi, merci mingi le quoi boye ko assister bisona lilaka o ya Maman Ewaso. Nana makasi ya kolobate, nazana mingi ya kolobate parce que Maman Oyo na yebaki ye non seulement moninga mosala bango baki kosala na service ya production biso aki na service ya rédaction en langue mais tango tobandi théâtre na molangi ya pembe na découvraki na Maman Oyo grande sœur parce que petit frère na ye toaki classe moko na école primaire 3e année 4e année primaire tokoleka mokilo yoyo biso banso tojali baleki nzela tokoleka mokilo yoyo aye 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 biso banso tobotama mpe tokokufa papa yo yebaka yango biso banso tobotama tokoleka mamo papa yeye kobosana kate biso banso tobotama mpe tokokufa elenge yoyo yebaka yango biso banso tobotama tokoleka mamo papa yeye kobosana kate nikoro yo aki atiki biso lelo yo mikolo na ye koki yayo pe jali bungamaka papa to mama yo ake atiki biso lelo yo mikolo na ye koki yayo pe jali bungamaka yayo pe mikolo na yo jali bongamaka pema la kimia pema la kimia pema la kimia pema la kimia bisoba epeto tikalio tobongamaka bisoba epeto tikalio tobongamaka bisoba epeto tikalio mandeko tobongamaka bisoba yeyo tozali nano na bomoi tobongisa ezaleli na mokili oyo tozala malamu na baninga tozala malamu na bandeko na lingomba na quartier koluka baprobleme ya mpombo pamba te tozali baleki nzela pema na kimia pema na kimia pema na kimia pema na kimia bisoba epeto tikalio tobongamaka bisoba epeto tikalio tobongamaka
bongisa nzela na yo talaka esika oyo uti talaka pe esika ozali kokende oyebi te mokolo ngai nayebi te mokolo salaka pre misala na yo makambo na yo esengeli esepelisa yawe yebe tozali moleki nzela ye mokolo oyo kokende bato bakoloba nini mpona ntina na yo kuna pe yo kokende nani akoyamba yo nalola to na lifelo mbongamaka mbongamakaye mbongamakayo mbongamaka obawutaki bamboka bayoni kolomituka bamemeli biso kwanga baye koteka banzafu batekeli biso mbasu ebako awutaki bamboka baye koteka mibongo bakomi bakomisione bamatisi baloso bamatisi bapondu bamatisi biloko mipikwa pondu emati bakati mundelo aloso ebate papa koba bawutaki bamboka baye kotona na kini bamongoli babutike bakomi na badepo batongitongi bimeble batelema na baliko mpona batala pwase muzuri baswa Merci beaucoup, fidèle internaute de Dada International TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. À Sangwamawa, Oekomela Rabiso, bonne actrice, comédienne Yamounene, le Baoba Yamusala, ya théâtre, Maman Ewaso, Catherine, Akufaki, Lelo, Tozan un jour ya enterrement naye, Otoya qui go assister, Denge Kapibelo Bito le Lamba O Bazole, la Maman Ewaso, Aza première dame, première femme au Asalara théâtre na kati ya Congo. Balela qui est à un stade de martyr, yango bisope batuano ya Dada International TV, tobeto tika la bongote, ubalobi to le lamba o bazole la yango toyaki, total artiste comédien ko assister bango ndenge matanga ezoleka. Merci beaucoup. Le lot tozana esengote parce que tozana nouvelle ya mawa ya pasi o esali pasi ko kabwana esala kaka pasi. Mais il faut to pesa kaka merci na tata Nzambe yende mutu apesaka payer mutu azwaka. Merci na ba abonné nyonso Dada International TV. Bon s'abonner massivement pour rejoindre intégralité nyonso ya matanga depuis na morgue batour nyonso batu basalaki okene na encore na place des artistes et enfin le lot se retrouver jour ya enterrement na eux. Merci beaucoup na si Jandonga là, yem tazan si ma caméra pour na ba image. Merci vraiment pour na soutien na yo si Jandonga là. Merci beaucoup à Chinois, Hervé Noir au na réalisation ya émission o. Ya loba mingi ezate parce que ba artiste baza a to remekampe ko solo la moko par rapport ya idée ya koyeba penser na bango ya koyeba nini liwa oyo. Et lobeli bango po toza ba to biso nyonso toza ba pèlerin na se ya moy oyo. Un jour mutu nyonso akoleka. Merci beaucoup, c'était là votre humble servante Dada International, la réserve de la presse, Maman Mokonzi, Babi la préférée de quelqu'un. Donc, toujours salaka, salabo s'abonner, Mouta zapete, toujours branché, on a besoin. Intégralité, nyonso, Yamatanga. On se retrouve très prochainement. Bye.